ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo parce que nzoto na ye pete pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Wumba nana troublé au mon amour. Chers amis, bonjour, vous êtes bien sur Diamant Noir TV, Gisèle Wumba Nabino au Bolingara, tout le monde, les lots kokanga. Hein, tu es libosa cinéma, mais tu as dit pour mon oncle les 22. Le 22 septembre, boya penza ebele pour tous nani na madame Babé Masombo, mais moi si na siko ya moi si na de boya kapobolanda tozo zoye siko to tuna e film nini botala mamba Congo ezoyinda boya le 22. À tout à l'heure. Gisèle Wumba, Gisèle Wumba, kolina na ya diama. Gisèle Wumba, nana troublé au mon amour. Balandia Diamant Noir ndena ibino libanda kuna Nolda di Masamba. Madame Nani Basombo Babin. Bonjour. Bonjour Gisèle Wumba, Diamant Noir. Diamant Noir, Gisèle. Nalinganze bon même bana balingango. Petit qu'elle a facilement la moutoune c'est bon. Oh là là, je te jure. Merci. Parce que naebisio eza mon amour, parce que moi na fona pese mbote mais na pese mbote na suka. Aza mona mukebisi mama bango alinga nzembo wana. Alobi abi mais comment nani sarango imbaka Diamant Noir moi na abi lingala te mais abi Gisèle Wumba. Petit qu'elle a facilement la moutou. Ce gars talika émission sont si la ou bien tant que bandiga etika na moutou. Bah journée mobimba. Vraiment, merci Nolda wana ezamo ambiance pour émission banda lelo to yambeli bino madame Babé Masombo. O azamo bundeli ya mboka alobaka toujours mamba Congo. Auto bimisa film mais moi c'est à Mayele. Azaki rédactrice na Congo, c'est ça non? Cinéaste, directrice département cinématographique à B1. Donc voilà, j'essaie de développer un département pour tout ça la film na biso, c'est important hein. Moni ba américain ba lia biso na cinéma, ba lia biso moral na cinéma, biso pe to lingi to zong sa moral na peuple na biso to koki pe ko leka pe na nzela wana cinéma parce que ça na ngoma bete ya pe nzela nzela film. Ezobima le 22 septembre, ezape musikate e Osaka à Paris, mais ya opesa bino adresse bien. Mais Diamant Noir bino ezabongo to bandi Madame Babé Masombo. Ndenge nini ozwi idée osala film mramba Congo ndenge ezoleka ezoyinda. Déjà poto kota nanu wana ko ebisa biso kama muke ozala rapena nani pour comprendre tolobika bi wana beti bango vite fait mais ozala rapena nani na makambo. Alors moi je suis cinéaste, donc ça veut dire que Nasa l'arba filmé, Nasa réalisatrice, Nasa productrice, Nasa actrice, Nasa scénariste, Nasa comme arba filmé, Nasa montarapé, en fait tout ce qui est domaine il y a cinéma, et là on a un lingara ming, ils passion nanga, ils métier nangai, mais avec ce qui se passe na Congo, on s'est rendu compte que, enfin, il y a certains histoire où ils ont manqué biso ça le colato constitué puzzle mais tous na bou awa mais to ko constituer histoire mobimbate et c'était important tozonga na source potoye ba identité na biso to wuti wapi to za banani to kende wapi ba papa nanga botami na Belingo na Équateur baza batu oyo ba bwakaka na Simo Kimbangu bakoko nanga babando landa Simo Kimbangu na époque na 1921 donc Simo Kimbangu abadi ministère na ye bato nyonso bazalaki pembeni na ye oyo ba mulimo zwaki bango ou bien ba lubetaka lisola Simo Kimbangu ou bien kaka so oyembi kaka nzembo ya Simo Kimbangu fo bakanga yo ba mindele bando kanga bato wana bakoko nanga pe bakanga bango ya mwasi na umbali ba yeba na rate bakutana kuna balingana kuna babotami papa nanga botami kuna na bandeko na nyonso donc indépendance na 1960 et zwamaki basengaki ke ba relégué bato ba bwaka ezaki soki 37 000 familles, hein, chef de famille, on est un peu partout, dans l'Équateur, éparpillé partout, parce que Balinga qui va étouffer l'histoire, on a Simo Kimbangu, Koko Nanga, Bakutani Kuna, Balingani Kuna, Papa Nanga Botami Kuna, Sikoyo, histoire, ezalaki, ezalana mutu nanga depuis kala, et on a mutu nanga, parce que Koko Nanga, tant Bakufi, naïmo amuke. Donc naibi kaka ke bando transmettre biso histoire mutu moko boye comme les aki Simo Kimbangu bandako ko sala boye mais histoire vraiment comme telle vraiment du début à la fin nazaki na ngote sikoyo na bandaki kolingana ça la film
sur ça. Et il a 2 ans. Car un projet, car il a filmé, pourquoi tu es comme le lobo moni filmé 2 ans. Vraiment, 2 ans pour ça le projet à filmer. Donc ils ont ma boquette, ils ont filmé. Merci pour la précision de nous expliquer biso. Mais après, tant aux idées on a reçu filmer intérêt dans nous ils ont qu'à filmer au sali pour battre c'est bien na bango comme ça ou ils ont filmé au sali pour nous apporter quelque chose na peuple congolais ou bah ils ont filmé ils ont histoire na biso. Moi je ne fais que raconter une histoire. C'est-à-dire je relate une histoire qui existe. Ngatem na inventango, ngatem na loba qui est vrai. Histoire vraie, ça existe. Mais nzamba sala qui grâce na ba recherche na ngata on a commis na posa. Il y a aussi la film sur Simon Kimbangu parce que je trouve que c'est important toyebae. C'est important toyebae, c'est important c'est toyeba histoire naé. Tant on a commis na posa, il y a aussi la film sur Simon Kimbangu parce que ndengaka nzamba sala makamu na ye ndeko moko boye azalaka na Liège comme les gens abando luka baba alingaki bakutana na ye ntango aye na ndaku toyambi ye yo mo yebi ndenge toyamba ba congolais toyambi ye tobandi osolola alobi na ngai alobi na biso ke mama na ye pe azalaka relégué babwakaka ye na Équateur mama na ye papa na ye na papa na ye bakutana kuna pe balingana kuna bango pe baza ba descendant ya bana wana. Mais maman Naza toujours vivante, à Botama en 1938. On l'a trouvée extraordinaire. J'ai dit, ah bon, elle est là. Oui, elle est là. J'ai dit, bon, ce serait bien. Comme dans nos Lingana, ça, la film sur Simon Kimbangu, logo, la Batu Oyo. Bazalaka n'époque où on a Bazaka Rati Lelo. Il faut que ne kokuta Batuana, tout solo lana, bangoto yeba, vraie histoire ya Simon Kimbangu. L'équipe Nazana, l'équipe Nangai, il y a équipe staff Nangai, Bazana Kinshasa. To réunir bango to luki makoki to tindi bango baketi na matadi koluka mama ya ndeko na biso Jean tant bakomi kuna allez babandi tournage eloko oyo susu nzambe azara na babomba mina ye azana livre moko boye na livre wana ezali ba note oyo ba colon ba belge babandaki ko tenir na époque on a en 1921 ti 1939 donc muto nyonso o bakanga kai azana bazaki na ba PV na bango pour faut ba justifier pour ni bakangi de Gisèle Wumba bakangi parce que bano yemba ba chant kimbanguiste ba condamné yo et tout ça machin truc donc chance oyo ezaki wana maman wana azaki na maman azana livre wana et permettre biso tout ça la filmer sur des choses concrètes oyo ngate na lobby etem ta lobby mais ndenge bano les kana époque wana batu balobaki ba écrit yango donc voilà quoi c'est ça nous permet de découvrir une partie à histoire na biso oyo toyebité to découvrir voilà boyebi ke likambo eza grave mais na film yana bolobi makambo na surtout ezali à combien de minutes 1 heure et puis ba congolais pour bazwango bien ba ozwango ndi. Non, ils ont filmé il y a 52 minutes, donc un film documentaire. Et il faut venir à la projection le 22 septembre à 20h30 au Lavoir Moderne Parisien. C'est dans le 18e, rue Léon, numéro 35. Donc c'est la sortie officielle du film. Et après ça, on va faire plusieurs projections comme là. C'est déjà prévu et ça va projeter à Londres le 24 novembre. Voilà, et puis en Allemagne aussi, ça sera projeté, je crois, au mois d'octobre. Et un peu partout, en fait, c'est comment dire, il faut venir découvrir l'histoire de notre pays parce qu'on a l'impression que c'est important pour nous. C'est vrai que Simon Kimbangu Batouba interprète de façon ébellée, mais à la façon où il existe, qui il faut Batouba découvrir. Oh, il y a vrai, il faut Batouba découvrir. Donc, il y a un quoi. Mais qui est Simon Kimbangu pour yo Simon Kimbangu azaki penza nani na ndenga malamu? Bon, et cause appelle ndenga mabete hein pour bato oyo balinga bacha ba sentiment na bango na kati makamba Simon Kimbangu e kamusaka ngai. Simon Kimbangu c'est un prophète. Azalaki na nguya ya Nzambe. Simon Kimbangu tango abandi ministère ne azalaki kaka ye morote. PV ezwaki bato belé na moment wana, c'est pour ça que bano kanga bango. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté au Congo en 1921.
Nzambe oyo ya vivant, le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu oyo azaye kekote alobarate. Non, notre Dieu c'est un Dieu vivant qui parle et atteint la biso prophète. Avant Simo Kimbangu, il y a eu des prophètes, mais ça remonte un peu loin par rapport à Yabiso, la génération haute aux Ahawa. Simo Kimbangu est proche d'Abiso parce que ça fait même pas en 2021, ça va faire un siècle. Un siècle, c'est peu par rapport à 3 siècles, 4 siècles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a encore des gens qui vivent 120 ans. Au moins, c'est un siècle. Il y a aussi Simo Kimbangu est proche. Nabiso yango photo yeba parce que aza ponanga na mona lokaza na clé moko ya masolo Congo par rapport à notre spiritualité, par rapport à Nzambe nenga se manifesta pa na biso na Congo. Aza ka bakifia nani Vita pour Kimpa Vita annoncer arriver à Fumukimbango. Kimpa Vita annoncer arriver à Fumukimbango aza mwana oyo batumbaka na Mukongo. Batumbaka Kimpa Vita na batumbaka na Mukongo wana batumbaka Kimpa Vita yakina ba 1600 quelque chose ta batumbaka Kimpa Vita annonce ka arriver ke o aroya après nga ozala susu makasi koleka ngai sikoyo Simo Kimbangu abana ko ressusciter les morts une époque naé hôpital bano kanga parce qu'il y a un soigner ba maladie ressusciter les morts azali ki penza ko sala ba miracle danger au tout monde dans la Bible. Il y a un Simo Kimbangu abandoki ko sala. Donc le Dieu était avec lui. Nzamba solo, le Dieu vivant azalaki nae. Nzambe ba ote biso le Nzambe ya bokoko ya mwana neti baya puya le basolo bilango. Soko lo binzamba bokoko ezo bangisa batu parce que ba quand c'est le mususu nzoka quand on dit Nzamba bokoko c'est le Dieu de nos pères et de nos ancêtres. C'est ça la traduction, c'est le Dieu de nos pères et de nos ancêtres. Avant biso to ya na mabele wana ba koko na biso bazalaki na façon na bando tambola. Si ko biso to lingi to changer façon au tambola parce que tout ça les rencontre na mundele to comme on a bakoko na biso faux. Or bakoko na biso bazaki na façon na bando tambola ce qui mundela ya raté mais depuis bakoko na biso ba vivre na bango bien bazara na bon problème té benga ba continuer vie na bango tranquille. Mundele tonga yé a dérouter biso nzela a changer biso mentalité surtout que à ça là on a force. À ça là on a douceur té. C'est-à-dire que à Betabito Fimbu, à Bomabiso, à Salabiso, atrocité énorme, potondima, façon yé mundela linga qui tondi melanzambe. Ezaki na propre volonté bako qu'on a bisoté. Bako qu'on a biso ba yebeke ezaki nzela mabe. Mais tellement passé les cas. Le bizarre kindo qui batne so boya on va bi non banzambe on eza banzamba bundoki sozo ba mambanza ba boko ko banzamba bakindoki mais yo zo ba kino ezaki. Moni bato ba bon eza ignorance. Quand on dit les dieux de nos pères et de nos ancêtres, ça veut dire que nzamba bako qu'on a biso. Mais bon, bah, lobby tellement mundele à ça la nuance tout à diaboliser mo coco. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, à comme ça, mo mususu. Alors que sur le lobby coco, c'est nos pères. C'est-à-dire qu'ils sont passés. Avant Bisso, il y a des gens qui ont existé dans ces pays-là. Donc, c'est nos pères et nos ancêtres. C'est ça que ça veut dire le mot coco. C'est pas autre chose. Donc, ceux qui ont une définition de Kati, on est mais c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Mais il faut autant des films où ils ont bimandingé, nolda lobi, abete la biso du somo qui est en bandina film, bete biso mo du somo qui. L'histoire film, donc c'est un film documentaire sur les relégués batu oyo bakanga kana likambu ya Simo Kimbangu. Sikoyo na film tolinga to yeba likambu Simo Kimbangu ngo eza nini pona bakanga batu 37 000 familles bakangi bango au moins 20 ans bakateli yoko 20 ans pourquoi lobika komba Simo Kimbangu bakateli yo 20 ans pourquoi oyemba gira ba chant oyo ya Nzambe bakoko na biso bakateli yo 30 ans à résidence surveillée ata yo moko bakeba bwaki yo na Zamba bien Équateur donc e bano bang sabatu parce que au moins so za esprit Simo Kimbangu au cause de l'esclavité na mutuna yo même na bomo ina yo jamais. Les esprits moroboé, oyo elingara injustice té. Les esprits oyo elingara cruauté té. Les esprits oyo elingara makamama bete. Vous comprenez? Donc tellement batou, mindele bandaki ko banga na époque wana ke batou mwindo yo. Soki to tiki likambo Simo Kimbangu yo, bako linga ko futa susu ba impoté. Ba église na bango tondo kende susu té, to benga na bango na mabele na biso parce que ça mabele na biso, bango ba ofanda na mabele na biso en tant que banani. Uboye na mabele na biso bokomo konza biso bokomo boma biso bokomo sa biso ba n'importe quoi toi acceptant non tout ça pas tout mutu normal mutu normalement constitué à koki jamais quoi acceptant jamais au mona mais tellement bon bazaki na minduki ba salini ba dominer biso domination na malire ki mindele ba kenda physiquement et tikala mental
Il y a un photo boucango mentalement. Pourquoi? Na ba croyance au mindele ba memela biso qui n'ont rien à voir. Na makamba koko na biso ba yebaki oyo babandaki ko salela. Rien à voir. Donc biso nous sommes une génération têtue, toyebi nyonso, toza ingrat. Poto comme libre boye, to fan na bar, le to mindela servir biso, to kanisi et zalara toujours comme ça. Non, il y a 60 ans, on n'avait pas le droit de s'asseoir na mindele et sika moko ba mindele ba noki ko sada biso boye. Mais ba ça là on ce qu'on a c'est ya bombana, tellement ba ça là on bombana biso ba noir. Tout le monde a lisusu te to comme ah mundele aza mutu malamu mundele, tu vois ce que je veux dire, to bossa nike ma benyos tout o ba sala biso o ba sala ba koko na biso o ba continuer ko sala biso, mais faut aussi ça na domination blanche, faut aussi ça na domination mindele to ko continuer ka tika mundele dictara biso makam na biso, alors que to yebi bien que avant ba ba ya ba koko na biso bazala ki bien siko to lingi ni to zonga ndenge ba koko na biso bazala ki bien auto fanda na influence mundele na passe. Il y a une photo décidée. Mais si quoi lelo batwazo banga koloba mambo kimbangu po batwa mona niti mukile baby na panzana ba mutu amtaya na interprétation na so lobi lelo makambo ya papa Simon Kimbangu mutu mona ngoka mabi parce que nzela yango batwa memango na ndemo boye o ezaki batwa mona ke o mundela zoloba yango ndi mteza malamu o papa Simon Kimbangu alobaki yango ndi mteza ki mabi. Mais yo sikotango étant oza muto yebi makambo ya musala na ya cinéma wana tozotu na ona sens wana tango yo analyser ki eloko ngo po bozala film eloko nini pe nozwa ki ya makasi na kati ya histoire. Alors eloko ngo nazwa ki ya makasi déjà na kati ya histoire. Simon Kimbangu aza prophète, bato balobaka Simon Kimbangu aza nzambe. Il faut pas jouer avec Dieu, il y a qu'un seul Dieu et c'est le seul Dieu qui sauve. Vous comprenez? Il y a un seul créateur, mais a utilisé ka batu pour basala musala na e. Vous comprenez? Et na époque wana tellement tozaki na pasi atindela biso Simon Kimbangu pour ala musabiso pour musala Simon Kimbangu na esilité. Toza nanu na kati ya ministère ya Simon Kimbangu oyo nzambe azosalela. Vous comprenez? Ti kombo na ye faut la respecter kombo Simon Kimbangu, faut to respecter ngo ngesa la nga passe ndenge ba congolais ba déjà de 1 ba congolais parce que Simon Kimbangu abotama na ba Congo attends que on va dire mu Congo ba Luba ba Swahili ba machin truc, ils veulent pas entendre parler de lui. Mais moi je dis mais vous me faites rire. Comment s'appelle De Gaulle, général De Gaulle, il est né quelque part. Il est le fils d'une région, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour autant que ça fait c'est un héros national. Il y a France De Gaulle. Macron, il est bien né quelque part. Na village na épée batbaza fier na ya Macron, moi na bisa comme président. Bon ce que Simon Kimbangu le fait kaza mu Congo et comme problème ba Congo na ndengeni. On a beaucoup séparé Congo. C'est plus le Congo, ça c'est comme une séparation. Moi, j'ai jamais été tribaliste. Je sais même pas c'est quoi. Moi, je ne pose jamais la question sur la monnaie congolaise. Oh, les colonies, ça m'intéresse pas. Je vois pas. Ça va m'intéresser en quoi? Juste que j'avais dit aux Congolais, toi culture moko. Mais oui, ça m'intéresse. Donc il faut tout briser la barrière ethnique. C'est très bas. Simon Kimbangu. Bolingo comparé parce que au mundela lobby yango eza solo au mutu munda lobby forcément za lukuta. Mais est-ce que vous rendez compte que mundeko na yo ayebi so likamo boko ndima yo préférons ndima étranger? Mais dans quel monde nous vivons? Est-ce que nous voulons continuer de vivre dans ce monde? J'ai passé 2 ans à faire de recherches sur les Simon Kimbangu. Natala batu nyonso même ba ya yalu na pesi mbote mingi siko ozali. Ba mangro koto na yo ba mbote belé ba ingete belé na ebisio ya kuyalu baza basi oyo ba telemaki pour ba telemisa komba Simon Kimbangu. Mais na ba recherche on a pendant 2 ans. J'ai eu à regarder aussi ya kuyalu pour na yo kae azolo bani na yo kipe batu na kibo na sali comparaison o mulaka o s'embrouiller o comprendre mais vérité Simon Kimbangu eza wapi o mona ya kuya lobby à cause d'aller alba makamba solo mais ceux qui sont gola bimi à lobby Y et embrouillé yoti oui bah sous-souté nanaza na vérité. C'est pour ça que les travaux autour ça ndeti ya recherche ou ya cinématographique, c'est-à-dire que c'est pas moi qui raconte l'histoire. Moi je n'interprète rien. Moi je ne fais que raconter une histoire des gens qui ont vécu cette histoire. Yosko yisa batwana ba viva histoire na ke ba batama boma parce que yoza nani
Yo l'équipe on a nini. Coco Anazana à Botama en 1938. Elle vit jusqu'aujourd'hui. Elle vit jusqu'aujourd'hui. Abet ali sola vie na yo ba nete okosi. Simon Kimbanga zaki prophète pour yo nani. Pour Mundela yebisa que OK au mona. À un moment donné photo parce que Mundela étouffa histoire. Mais bien sûr, il faut tous à la robunga. Tu peux Mundela dominer biso bien. Faut tous à la robunga. Ceux qui sont à la robunga Mundela azaboy. Ceux qui te commis na esprit ya Kimbangu o ndenga ndo la musabiso Mundela pousse na ta pembenité. Mais omoni nolda tango zo yebisa biso makambo nyonso peuple congolais zotalo obi bato balinga makambo na papa Simon Kimbangu te na minute bazoloba déjà. Mais étalingate, bolingate, étalingate. Ça fait partie de notre histoire. Et il a existé ce type-là. Il y a des gens qui en témoignent qu'il a existé. Trace ses alliés, note ses alliés. Mais où c'est là, tu y a ni nakati. Je m'en fous. La préférée na robunga na ndela ba koko na biso ke kobunga na ndela ba étranger. Je préfère que Bakoko n'a pas bungi sanga que un étranger bungi sanga parce que j'ai pas confiance en un étranger. Moutaye sanga nana nebi ningo koko mariage à étranger et là on est sanga solo mais ce koko nanga lobby ata abungi singa conscience à koko nanga sala na makila na eti ce qui na bungi pas ces ara ya eti comprendre nazo mona dande bavandi bazaroma tandenga za ko bunga sa bunga ne ya kuyalo baby ça est déjà baby ça traumatiser ba te nandimi na bunga na nzela ya bakoko na biso les dieux de nos pères et de nos ancêtres bakoko na biso ce sont nos ancêtres mundele az ancêtres na ngate na yebi ete toi couleur mon côté toi culture mon côté toi appello mon côté na yebi ete aza mutuloko langa onzamba sala na linga kaye pour ça mais c'est pas pour ça que aya fo aya matela ngai afande la ngai abima gang abima yanke na monde na ngai parce que faut nandimela eza na sensé surtout que kondimango ezaki na pasi na fimbu ya robeta ya roboma franchement. Merci tozo kende pena to kende to comme na suka émission mais na loba loko sikoyo pourquoi ba biso ba peuple congolais nanga ngape diamano na kati nazo bakana bino ba botala biso te biso nyoso tout toi na facilité à rondima mundele tant mundele l'action loko mono bien eza bien qui sinon mo kaka mone uti na Afrique obité wona so eza na dose te mais lokwa mundele azonga bongi senga biso ke melaka mbuma moko obimba moko non eza bien mais tant musuna kishasa ba biso ke melata vers moko ya loko yo okokipe ko bika pourquoi na lobi likamona na tout na aussi question na lobi eloko nini esalaka biso peuple congolais tous en a facilité ya kondima biloko oyo bapaya na biso bayelaka biso mais ya koboya ya biso mona Congo en même temps tomona ba chinois omona na baso komi na restaurant na bango mona bazana banzambe na bango bazala wana mais ataza na France azondima toujours ya bango sikoyo eloko nini esalaka biso peuple congolais toboyaka ya biso tondimaka ya bato mosusu. Non mais c'est un travail qui a été bien fait hein. Mundele afanda kaka aye bandengini ya ko konza biso ce qui génération liboso leki oyebaki l'histoire ya mibale tango ya eza ebunga esa ndete ebunga bunga troisième ce qui aye toza na souvenir te oza na souvenir lavage de cerveau et ça l'ema bien eza dango omoni nga soki congolais azo douter ou nazo comprendre ande konanga nazo comprendre ngapi nazalaki na étape wana on a do comprendre té mais à force il y a réflexion ko ba question je me suis pas seulement arrêté là na ba question na ngai na koma ki ko luka ba recherche na bible comment quand tu cherches Dieu tu le trouves il faut bana luka nzamba ko se manifester ce ko zo luka nzamba ti yemo se manifester peut se réponse c'est comme ça parce que nzambe oya bakoko na biso aza vivant alobaka il se manifeste c'est pas un Dieu oyo ato sambele ndenge nini ozano réponse te non bakoko na biso bazala na contact direct na nzambe c'est ça qu'on appelle kozala kingunza muni kingunza bakoko na biso basala kingunza yango batu peut-être mingi balinga bayiba oui mais ce bolongoli biso obo pesa biso ni biso tozana kingunza bangunza basolo na nzambe c'est-à-dire que soko zana problème OK pa ngunza akoye akosolo na nzambe et okozwa réponse na problème na yo oh ba hôpital za la raté obela basimboka mutu au guérir oh likolo pasi tozana savoir moko boye et tellement spirituellement on est coincé on n'arrive pas à créer on a que biso to créer l'oroté on crée rien toza limité pourquoi parce que dans notre imaginaire toza limité ba limité biso que en dehors il y a islam na christianisme nzambaza te or que nzambaza omona
Donc au coquille pour limiter tenelo romorobo et voilà exactement. Surtout que mutuna mutu azana histoire na e mutuna mutu azana relation na e na nzambe selon culture, peuple na peuple quoi. Même dans la Bible on le voit. On voit le peuple moroboé azana relation na nzambe na e. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que batu bamuna rabiso ceux qui ndeti biso ba congolais tozoboya kondima nzambe na biso tokomi banyama. C'est-à-dire que toza batute, toza na culture te, pourquoi te lier à Fumbwa, pourquoi te lier à Pondu, pourquoi te lier à... C'est-à-dire que bato basa la formule wana, ils ont existé batiki la biso formule wana. Ceux qui tozon di makolia Pondu na Fumbwa na Kwanga, pourquoi te robo ya kondima nzambe o bango bando sambela. Parce qu'il va comprendre balobi que nzambe na bazami bandoki, mais Fumbwa ezabilo olia mais nzambe wana bazami expérimental nzambe wana po baloba ke bazabandoki. Moi je pense que c'est la peur. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont peur de découvrir parce que ils ont expérimenté directement ils ont expérimenté que nous avons Bible laissez les morts enterrer leurs morts. Donc Paul, Matthieu, Jean, Moïse, est-ce qu'ils vivre? Ils sont morts. Pourquoi il y a bango et bang sarate il y a biso fait bang ça? Et surtout qu'on parle d'un Dieu vivant, oyo asa éternel, c'est-à-dire que okoki ko kufi ça a été. Oui ba koko ba kufi mais nzamba za toujours nzambe mukine. Surtout là les tongo etana, butu, tu vois ce que je veux dire mo eko ya, c'est-à-dire que le monde les autres circuler nango, les autres tambla nango normalement hein. Dernièrement moi ça moko kufi mais biso to continuer ko vivre hein. Peut-être monde de kufi pona le monde s'arrête pour lui mais pour nous ça continue. Amani abotami, atalobi na kufi monde continue na ya botabana na. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le monde est encore un monde. Tant qu'il y aura un Dieu, il y aura toujours le monde. Donc, batika bon. Et ils ont manque de maturité. Franchement, ils ont tellement maturité. Ah, mouké. Donc, à un moment donné, il faut que la maturité tout pousser réflexion. Batu ba ibisa biso na christianisme ba liraté tout poser ba question parce que so comment poser ba question au découvrir vérité. Or que Dieu nzamba lingara kolukaye. Il faut poser ba question mukil ba sala ondengini parce que so ko zo lukaye on zo ba mayele parce que so ko poser ba question te oza mayele te. So ko lingoye ba vers ba sala ondengini est-ce que batu mingi batu ba ibne ba sala vers et ou ta wapi? Est-ce que ba ibi keza mabele? Eza mabele vers. Aux univers, aux mabélé, au fond dans la température morobo et comme un verre. Bah tu vas bien ôter. Mais ce qui nous dit expliquer mutu o ayebita au monde on ndoki parce qu'il habité. Mais ce que l'accent n'est pas ça la verre. Au monde qui est dans logique. Toute chose makamanzambe za analogique, il y a rien aux analogiques té. Donc bato balobara bongo batika robanga batika botika eza histoire na biso. Ce qui biso to beteli en otoloté, ce qui biso to kumisa onte nam ta kumisa. Mundele mta kumisa na biso. Faut mundele ça la film faut mukimba po bonima. Faut mukimba za ki vrai prophète pour mundele lobby. Oh. On a oté qu'à un moment donné photo tika. Mais obi kenga film on a fona otala ngo diamant rosa peut-être na kita liboso po eza film mo qui tourne c'est pas déjà ngozolo bapo bato bazolando. Yo le bana bango expliquer bango bien dernier koleka le 22 septembre bisono to kutana kuna total la film mais eko continuer peut roter kango to ezande. Non mais on a passé 2 ans. Tout travail mérite salaire. Bato balobaka oh non makamba fumukimba faut pas aller la ngombongo te. J'ai passé 2 ans à travailler là-dessus. Donc on a dépensé de l'argent pendant ça la filmer, qu'on déplacer équipe de Longwe Kinshasa et que les Timatadi et filmer zonga awa et que post-production ça a demandé de l'argent. Donc vraiment c'est pas gratuit. Et il faut venir soutenir la projection. L'entrée est à 10 €. C'est pas grand chose. Bon, c'est vrai que 10 € à Mbongo, mais c'est l'entrée est à 10 €. Il faut venir soutenir parce que ce bino boye était beau soutenir était banane bon soutenir hein. Bino beaucoup misa gaga ya baninga bon ya bino nam ta komisa on. Elle comme en compétition, elle comme la projection va barolia moi le roté. C'est le Gozali est sorti officiel moi loco à boire et tout ça machin ezali. Ils ont sorti officiel moi koya. En fait pour moi hein, c'est une occasion de échanger. Bah tout ba mon ceux qui toi na divergence d'opinion faut à la ennemi.
Or que ça il y a une divergence d'opinion. Donc même au bazar chrétien on a pensa na chrétien on a invité au hôtel la film parce que faut y être solo là parce que faut moni ceux qui bande ko na bino ba telemi et phénomène ya kuyalu ndenge ba na ba telemi ba kongo ba komba kimbangu ya pamba te makamba Congo sans kimbangu il y a pas de solution. Oui parce que makamba kimbangu esengi ba mindele ndombe te il faut battre vraiment oyo ba bundela na nenga bo na nguya ya bokoko ya solo ya nzamba bakoko parce que Congo eza mabele eza na ba entité nango eza na ba esprit nango eza na makamu nango ndeti atofani na France eza na makamu nango usko yo kota makamba France sans ala mwana obi même en France hein to kota na biso na ba bureau mais ba bureau musu to kota te o réservé na bana mboka siko ya biso eza on comprend et senga bana mboka o baza na esprit ya ba koko o baza bazo tinda bango basala musala Congo eza mindele ndombe wana te bozo mona na mindele ndombe ba décideur mindele ba tinda bango on va voir les décideurs yo mukolo boye pour ba décider na place na yo fu munele aloba na o eloko faut sala non biso to poto couper cordon ombilical na mindele to si sa musala kimbango les blancs doivent dégager de notre pays faut batika biso tranquille to pema tranquille ba man ba fana na Congo pépé mboka na bango etonda bomengo ba profiter nango eza bongo ti tant koki yo pe mobundeli ya mboka babe moi c'est babe masombo mobundeli ya mboka madame babe alobi ke ba mindele batika mboka na biso po Congo eza na posa ya bana ya Congo ndenge tozo yo makamno sozo monene kana Congo situation eza actuelle sikoyo na mboka na biso Congo ozo kanisa keza parce que bato babungi banzambe ya bokoko oui parce que moni hein qui ba professeur Kimbangu prophète Kimbangu ezo se réaliser nyonso aloba ezo se réaliser même sur tangi na Bible na Deutéronome tang bato batuna nzambe to yeba ndenge nini yo mto tindeli biso prophète alobaki tango makamu nyonso oyeba no bimana munoko na ye ekosalema boyeba kinga mnatindaki ye soki muto abimi na kombo na nga azoloba makamu ezosalema te c'est par audace que prophète wana prophétisaki e utaki pa nzambe te Kimbangu makamu nyonso alobaki oyo ezosalema na Congo toko négliger te ndoko négliger te nga jamais na ko négliger na ko surtout que eza histoire personnelle oyo ngai bakoko na ngai so babotami bakutani kuna eza poste que bakanga ba on a komba Kimbangu jamais na ko négliger atakuto mati atakuto lobi na nga Jésus je m'en fous et talingate zala nengo zali ngapi na zala nengo zali nenga na respecter yo nengo ke na église tout chaque dimanche nengo sambela na ndenge mindele balakisa yo peut respecter nga na ndenge na sambela selo ba bokoko na ngai je vois pas pourquoi faut me pointer du doigt oh yo o sala bokoko mais non ponga na misu na ngai yo ndem na mono aux étrangers par rapport ya ngai parce que olandela nzela ba koko batikate. Vous comprenez? Regardez na mono bizarre. Nengi omona nga bizarre, nga pe na mono bizarre. C'est ça le problème. Donc à un moment donné, il faut tout le terrain d'entente tout solo là. Il faut être curieux. Il faut yoka. C'est pas parce que tu as une position que tu peux pas être ouvert à d'autres personnes. Yoka, ça ne coûte rien. Ceux qui est convaincre yoté, tant pis, continue ta vie. Si tu vis bien comme ça, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui disent oh non, nous on est habitués déjà, on peut plus changer. Si tu vois que tu es bien dans tes habitudes, continue comme ça, mais n'empêche pas les autres de découvrir la vérité sur leurs origines. C'est ça le truc. Vraiment. Merci Balandi. Il y a Diamant Noir surtout quand on est makanyozo yo kamakambu ya mboka ndenge qui n'est parce que toi on a besoin de situation ya Congo échanger na minute oyo mboka penda donc yo nanga to yebi parce que oza mwasa mobunde lokolo batali loba moko pona mboka na ba oba Hollande biso poto koma osuki. Bon, pona mboka nga na ina loba, moi j'en ai marre qu'on ne dise pas la vérité au peuple congolais, surtout les politiciens qui jouent à leur rôle de politiciens. À un moment donné, il faut arrêter. Nous tous, nous savons que le pays est occupé, Kabila est un Rwandais, il faut te faire dégager Bango. Au lieu de passer ton abisso, tous bundana, tous se chamailler sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne nous avancent pas, qui nous fait tourner en rond, on devrait plus se concentrer en se disant que nous avons un étranger à la tête du pays, nous devons le faire dégager. Comment on fait? C'est ça, c'est tout ce qu'il faut. Il faut tout bunda, nous sommes des guerriers. Infiltration et occupation, c'est la même chose. Balukabamo, yo mona wapi, infiltré bino jusqu'au sommet de l'État. Moutou nyon son a Congo na ebiso a ebike Kabila za Rwandais, même comment même Amani a ebike Kabila za Rwandais, je te jure. Donc
n'a comprendre les Congolais. Franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je vois que c'est un peuple naïf, c'est un peuple qui n'a pas de bons leaders. Oh, bah, Koki Kolobi, là, vraiment vérité. Oh, mais ma bisoti, na soulèvement populaire. Il y a leader au bazar. Bah, vérité, te ba, bah, lukuta, baza, bah, tout, bah, lingimbongo. Ce sont des corruptibles. Batambola na kibo solo te na nzamba bakoko na biso parce que biso nzambe la bakoko na biso alingara vérité. Pungutulendo aza juste aza nzambe oyo alingara justice te. Ba massacre ele kana Congo wana bako il faut babundela ngo. Bango bazo bunda pour na pouvoir, babunda pour na ba congolais te. Les Congolais souffrent, les gens ne mangent pas au Congo. Moi j'ai vécu au Congo hein. Na yebisa ki je suis vraiment parti vivre au fin fond. Est-ce que ba congolais bazala pona ye ba neng ba vivre ba vie na bango. Les gens souffrent. C'est pas normal. Ngaku na supportant oté comme singa comme ta liboma na comme loba na comme qu'on révolté ba tout cas na moment wana. Tout ça la grève, tout ça ba et te bona wuti pote ba wuti bazaka bon tu na ça la raté. Nous on a la vérité, c'est parce que nous ne supportons pas l'injustice. Alors bah politiciens qui sont là que pour leur pouvoir. Et bah l'injustice on a tellement bon tina quoi na ba le blanc pour moi c'est pas des politiciens, c'est pas il y a pas de bons hommes au Congo. Ah wana buyoki eza malobaya mwasi ya babaza na kanda mboka ba maman so batemi pona mboka po tant bozomona ba jeune fille ba jeune femme tout le monde même bana mike bazo kota pona makambu ya mboka donc ezali penza makasi mingi makambo za mobulu mboka ezokende matata mais ngana bibo makamba filmé tozongi ka mamba filmé po tant le biba politicien azate tozongi ka mamba filmé qui le 22 septembre tout le monde aya boya na heure nini 20h30 à 20h30 il faut être des transports mais le métro Château-Rouge il y a accès métro Château-Rouge métro Marcadet Poissonnier. Donc, ils ont les rues Léon, les Karawana tous les jours, mais les gens ne font pas attention qu'il y a une salle de spectacle Wana. Ça s'appelle LMP, Lavoir Moderne Parisien. C'est vraiment là, la rue Léon. Je ne sais pas très bien comment expliquer, mais il n'y a même pas un numéro de téléphone qui va te parler. Non, mais ça va être Lavoir Moderne Parisien sur Internet, leur téléphone, ils vont voir, il y a un numéro de téléphone s'ils veulent avoir plus d'informations ou s'ils veulent me joindre. Peut-être par rapport à d'autres productions, je peux laisser mon numéro 07 51 57 77 10 07 51 57 77 10. Vous pouvez appeler si ça vous intéresse parce que les opportunités possible de échanger. On regarde le film, surtout comprendre on échange, on parle, frustration nabiso, peur nabiso, voilà. Moi je dis pas que je suis spécialiste. Je cherche aussi. En rien. C'est juste parce que je veux avoir mon identité. Je veux être fière d'être ce que je suis. Je veux être digne. Je ne veux pas être soumise. Je ne veux pas être esprit. C'est juste que nalingi tozala bien et pour tozala bien chemin kaka oyo et sengeli tozala eza chemin oyo bakoko na biso batikaki parce que yango nande bandaki ko marcher depuis mukile banda. Ti mindela ye ba no tamblaka malamu toyoka ngu ba guerre te salama et tout ça ba tu ya bo peto batamuna na kibonzambe biso ne photo like ça ke ba vraiment nzamba zalaka na bango tani rapesi biso bomengo c'est-à-dire que apesi biso bomengo na capacité ya ko salela bomengo wana ya obatela wana donc on raté parce que tout ça au bunga et surtout que nous sommes une génération où to bungi trop ba transmettre biso histoire te na biso kaka koko nanga ba yebaka kimbangu menga histoire kimbangu pona ça j'ai passé 2 ans. Donc c'est-à-dire que il y a un problème quelque part et problème on a quelque part on a problème on a photo résoudre on poto za la bana biso pe lobby bazala. Oui que c'est intéressant pe singa sujet pena pona tiko suki ça malba non tout na no bat non mais kana rotambola na sala micro baladeur na tout na no bato kimbangu azaki nani. Est-ce que il y a une histoire qu'on a mais kana ko tout na ta 5 personnes ba mais kana ko bisanga histoire Congo so na rezo pe bat en tout cas si j'ai un ça là on va important tout le monde à l'école on totanga histoire. Pourquoi pas histoire na biso to yeba pourquoi c'est secret pourquoi pas il faut to yeba il faut pas yeba parce que makambo belé za roloba mais moi na loba nyonso awezate ya wana boya découvrir film beaucoup mona na moment on a peut-être après avoir regardé les films je peux parler parce que si on a lobé belé bato ya la film vraiment boyanga na bengi bino oyo ça a besoin akutana pe na diamant noir ndenge boluka nga mingi oyo balinganga ba to diamant noir na bengo to kutana api to pesa na rendez-vous nga na pesa bino rendez-vous oza besoin diamant noir poto za wana pa nolda donc bison stoya na métro Château Rouge les 22
Le 22 septembre, à 20h, 20h30. Voilà, le 22 septembre, 20h30, tout le monde sur le métro. Château Rouge comme ça, tu mets manika. Combat film relégué, banankole. Bana zaki relégué, bana botami kuna na temps de déportation, babenga bango banankole. Donc c'est l'histoire, il y a Banankole, comme ça nous permet, il y a une histoire à Simon Kimbango à travers l'histoire. Banankole, Bisson Stozawana, donc les relégués, il y a Banankole, Ndenge Mnoda Lobi, Tokomina Souka, merci à peuple congolais, vous vendez qui vous avez quitté, pour Bolanda Bisso, mot de la fin. Bon, mot de la fin, Ngana Sengi, l'unité du peuple congolais. Totika koyoka ba étranger ou bazo diviser biso. Totika koyoka ba ki tribalisme oyo ezoko faire avancer bisoté. Le tribalisme eza eloko ezo boma Congo. Mutafandi na Marseille na mutafandi na Paris différence ezate. Mutafandi na Lyon na mutafandi ceux qui na Toulouse différence ezate. Ba on ba français. Donc il est temps que tu surpasser, tu dépasser ba tribalisme. Omoni différence c'est l'arabien. Déjà, ils croient que la différence, il y a sa division. Alors que ceux qui n'ont pas besoin, il faut qu'il n'y ait pas de louba, il faut qu'il n'y ait pas de Congo. Ils ont bien. C'est une bonne richesse. Pourquoi on comme ça en division? Mais oui. Pourquoi on comme ça en division? Tu balani déjà. C'est quoi si on niveau Kabola Congo? Tu Kabola on est. Mais tu sangani c'est quoi ça beaucoup qui tribalisme. Est-ce qu'on bana biso ba suka wapi? Ba ko baza ba to ba métis bana ba identité ba suka wapi. Donc makamwana ezo faire avancer biso en rien. Il est temps que Congolais comme la maturité bo mekana nkoko la to na mboka moka kitoko il faut to tongango le Congo de demain. Mais ceux qui tozana biloka mike ezo faire avancer biso te. Donc Congolais penza na sengi na bino tozala bomoko to lingana ingeta. Merci et bandeko. Tokutani les 22 ndenge toyokani na nos dates rosoyeuses après filmer o baroya ba omona moyen tout extrait était pour boya otalati boya rakuna mbala moko bato nous balinga diamant noir to pesi bino ba mbote diamant Gisele Umba kolina na ya diamant Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba diamant